la chaîne qui vous édifie. Peut manifester par caractère na yo. Au mona moto à vivre dans méfiance. Pourquoi? Parce que na kati na ye déjà ici assis à Jean Otobengi blessure intérieure. Tout ce qui est le coût de la vie qui apporte atteinte à l'amour propre de Tobengi blessure intérieure. Ce qui m'intéresse Joki na kati a tozo bon de la ponaye yeba ke li pambo li wana li bonde li wana et quoi apporter miracle était la vie à moto. Pourquoi? Parce que na kati ya vie ndeko yo ici à Zoka ni ne sera que moto azala blessé na ina pesa bino comme cause et même la blessure intérieure na vie à moto 1 et la maladie incurable. Aujourd'hui la maladie moko minganga balembi omeli bakisi balembi oza sous espoir ko vivre te yango et même la blessure intérieure yambi balé et ça va rejet moto ningaki moto osungaki omoni asalio mabe abwaki sio yo komi na pasi yazo sungote et même la blessure intérieure cause dans mon souci ça va divorce on va na moto bien mais problème mo et surgir au moins au divorcer na moto yo et même la divorce et même la blessure intérieure et là comme souci viol ba viola et pas ndeko na yo et pas parent na mo pasteur mo bisinga akenda bandundu amoni moto akwei épilepsie maladie ndeke olia shunga mwana mwasi oyo ye a se permettre accoucher na mwana mwasi oyo tango akei atiki pe mwana mwasi kana pasha bongo na maladie na ndeke mais nzamba pinisaki pasteur oyo et comme que a commis une impudicité moko makasi jusqu'à tel point fille na ye à 18 ans abandi ko bima na ye omoni c'est grave chômage et même à blessure intérieure piaka chômage na ya ozangi kimia et comme ma blessure na kata motema licenciement au bako la place mora bien au bako za salaire moi qui toko mais tout à coup balongo la mosala wana yebake et aussi c'est elengi ya ko vivre rupture ya fiançailles au bandaki relation na mutu moko et ba que relation wana e ko aboutir bino na mariage mais moto mususa ya botoli mwasi wana botoli mobali wana na kati na yo yeba que ya pota wana yeto bengi blessure intérieure faillite dans les affaires au bandako matana ba faire mais tout à coup au sali auto benga ka chute vertigineuse au kiti mbongo esilio ozangi en fait na kati ya bomo na yo na kati ya motema na yo okoza choc wana to bengi blessure intérieure injustice ozaki na procès moko ozaki na raison mais bakati likambo bapesi yo faute ekomema dégoût ekomema kanda ekomema vengeance na kati ya vie na yo nde to bengi blessure intérieure. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Alléluia, alléluia, bien-aimé, Balandia émission Panorama des adorateurs, Oezaka présenté par le prophète Milton McClure Kassanga. Il y a Église Mission Camp du Saint-Esprit sur cette vie. Na pesibinonion sombote na kombones masia. Bonjour, bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Tokobonda liboso avant que yoka lilo balanzam. Adonai Père, merci pour la grâce et fidélité. Ou accordé biso pour nous partager liloba, il y a faveur, il y a délivrance, il y a percépé, il y a miracle. Na bande konabiso, il y a libanda pe, il y a kati. Tika été bolamu na yo nzambe et localisé bango. Nguya nyons. Oezo telemela esengo kimia, percé, miracle, faveur. Na bomo na bango et libérer bango maintenant dans le nom suprême de Jésus. Pesa bango kimia na mitema na kombo na Yesu ozali Seigneur pe pouvoyo ya bation sur bataille la kae tolobe amen amen amen. Alors les loto zolobela sur bokangwami ya ba blessure intérieure parce que batu ebele bazo sambela le sambo na bango ezo matate patata parce que na kati baza blessé.
bato ebele moyen batondisama na nguya molimo santu te moyen baleka na kati ya baleka na délivrance te. Pourquoi? Parce que délivrance ya solo et bandakana oyo tobengi blessure intérieure. Dieu domine l'univers par sa bouche et il nous donne une bouche pour dominer. Oyebi Nzambe babengaka ye parole. Voilà pourquoi parole et biki sakamutu et fongola kamutu ba porte pe kangola kamutu. Alors, blessure intérieure ezani par définition tolobi, le blessure intérieure est appelé dans la Bible le pleu du cœur. Eza pota oyo motema ya moto ezwaka. Pota wana moto asantaka ngo na motema na ndenge nini na ba événement oyo komelaka ye ba événement malheureux oyo komelaka moto nde omona moto oyo akozanga même bolingo ya ye moko pe akozanga pe kolinga baninga. Pourquoi? Parce que akozala na en fait na confiance sous na batute. Pourquoi? Parce que na kati na ye makame komela ye e kotisa plaît et même auto bengi choc na kati ya bomoi na ye. Alors choc oyo moto azwaka ezalaka manifesté par na comportement na ye, ezalaka pe manifesté par caractère na ye. Au mona moto ako vivre na méfiance. Pourquoi? Parce que na kati na ye déjà ici assis à Jean Otobengi blessure intérieure. Tout ce qui est le coût de la vie qui apporte atteinte à l'amour propre de Tobengi blessure intérieure. Ce qui m'otasa zoki na kati a tozo bon de la ponaye yeba ke li pambo liwana li bon de liwana et quoi apporter miracle était la vie à moto. Pourquoi? Parce que na kati ya vie ndeko yo et si azoka ni ne ça que moto azala blessé na ina pesa bino ko ba cause et même ka blessure intérieure na vie à moto 1 ezaka maladie incurable. Ozobe la maladie moko minganga balembi omeli bakisi balembi oza sous espoir ko vivre te yango ememaka ba blessure intérieure. Yambi balé eza ba rejet moto lingaki moto osungaki omoni asali yo mabe abwaki sio yo komi na pasi yazo sungote ememaka blessure intérieure. Cause dans mon souci ba divorce o va na moto bien mais problème moko et surgir bo moni o divorcer na moto yo ememaka ba divorce ememaka blessure intérieure. Et là comme sous viol ba viola et pas ndeko na yo et pas parent na moko pasteur moko bisinga akenda bandundu amoni moto akwei épilepsie maladie ndeke olia shunga mwana mwasi oyo ye a se permettre accoucher na mwana mwasi oyo tango akei atiki pe mwana mwasi kana pasha bongo na maladie na ndeke mais nzamba pinisaki pasteur oyo et comme que a commis une impudicité moko makasi jusqu'à tel point fille na ye à 18 ans abandi ko bima na ye. Omoni c'est grave. Chômage et même à blessure intérieure. Piaka chômage, il y a ozangi kimia et comme ma blessure na kata motema. Licenciement, au bako c'est la place mora bien, au bako ça salaire moi qui toko, mais tout à coup balongo la mosala wana yeba ke aussi c'est elengia ko vivre. Rupture ya fiançailles. Au bandaki relation mutu moko eba ke relation wana eko aboutir bino na mariage mais moto mususa ya botoli mwasi wana botoli mobali wana na kati na yo yeba ke ya pota wana yeto bengi blessure intérieure. Faillite dans les affaires au bandako matana ba faire mais tout à coup au sali auto benga ka chute vertigineuse o kiti mbongo esilio ozangi en fait na kati ya bomo na yo na kati ya motema na yo okoza choc wana to bengi blessure intérieure. Injustice ozaki na procès moko ozaki na raison mais ba kati likambo ba pesi au faute eko mema dégoût eko mema kanda eko mema vengeance na kati ya vie na yo de to bengi blessure intérieure. Les abus sexuels babimaka na yo babimaka na mwana babimaka na ndeko na yo salaki mabe même na Bible na 2 rois na 2 Samuel autant pour moi chapitre 13 comme dans le premier verset jusqu'à le verset 22 bazobeta biso li solo ya blessure intérieure au kota ki na famille ya David.
David azalaki na mwana ne ya mobali comme Absalom. Azalaki pe na mwana mosusu comme Amon. Siko mokolo moko parce que abotaki na basi ebele hein. Mokolo moko Amon amoni ndeko amoni leki ya mwasi ya Absalom kazaki to kazaki vierge. Akomi ko tungisa maba na obima abima na ye. Alors que baza bandeko. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Aki na travaillé comme Jonadab. Jonadab a tourné mais finalement nous avons aussi la souci ebele. Yebisa la vérité. Ni les autres tungisa motema na. Ayebisi Jonadab ndenge na zana lingaka ndeko nanga wana Tamar. Leki ya Absalom. Na lingina bima na ye. Jonadab ayebisi kosana malade. Yebisa benga roi yebisa na zobela. Ayakutala lao. Tant talao osa les demandes. Oyebisa na besoin otinda leki nanga Tamar ayekosala nga bagato. Alors tant on sala au gâteau de au profiter au violer. C'est ce qui a été passé. À cause de malade, faux malade, na faux docteur, David a écouté la moi Amon Amon a 5 services et papa. On a besoin de qui nanga Tamar a écouté nanga gâteau na lia na maboko na ye. David a écouté que le homme a bégo salama a écouté baza bandeko. A pesi ordre na moi na ya mwasi a écouté la ndeko na osali gâteau. Tango ayi asali gâteau à côté gâteau na chambre mwana mobali yo Amon alobi ba travailler nyonso ba malibanda na tikala kaka na ndeko nanga Tamar na lia na lia gâteau na maboko na ye ba bimisi ba travailler nyonso ale ya kangi le ndeko na ya mwasi a violer tango a violer a silisi olia bondela eta ko bondela a bengi garde bimisi langa mwana mwasi libanda akende et salinde koyo ya mwasi Tamar pasi a pasola elamba kitoko alataki a gangi tango a gangi bato ba batune ni ne salami a bete ba li solo eke ko komatina mato ya David et mema ki choc et mema ki douleur na kacha motema ya David ndeko na Absalom aloba ni en bien ni en mal a bomba likambo ti mokolo mususu ay organiser fête. Nous avons un projet à Boma, à Monol, à cause il y a choc à Salaka dans la famille. Et puis à Boma, il y a un choc dans la famille. Au moment babi sexuel, et me rappelle choc. La mort d'un être cher. Aux gens de Komoka, moi, c'est mobile, bako lingé ma casse. Aux gens de parents, mobile, moi, bako sungo ma casse. Moi, si moi, bako sungo ma casse. Mais et sali que moi, je suis à Koufi mobile, à Koufi de quoi, à Koufi. Et même maka auto bengi plein et même maka auto bengi choc yango auto bengi pe lisuso blessure intérieure. Alors échec pe na vie et même maka blessure intérieure okitime kindoki omona muto bako tina mbongo na mboka muto bako sunga abani ko bundisao aleki sitato mwana yo abani ko bokolo malade azotungisa na bandoto okomi ko regretter mais na tseke mbongo apona nini. Yango pe mbemaka ba blessure intérieure, faillite dans les affaires. Le poids du passé peut être un obstacle pour une personne pour rentrer dans sa destinée. Makambo ya kala, ba blessure ya kala, et comme un fardeau, et comme un poids, et comme mutu, à côté na kati ya destinée na été. Très important, c'est pourquoi Chokolingo s'épanouit aux obligés à se réconcilier na passé na yo. Oza obligé ya ko luka kimia ya ko luka pardon na passé na yo sinon te okomona passé oyo e ko botele makambo ebele na kacha vie. Les mauvaises dispositions intérieures sont des portes ouvertes à l'ennemi. Merci. Alors rejet et memaka de maladie autobengi le problème de maladie autobengi psychosomatique. Hypertension, hypotension, palpitation, crise cardiaque, AVC et il y a un souci. Au début, ils sont rejetés dans le milieu social, dans l'école kendaka, dans le psycho kendaka, pas ami, dans le rendez-vous, ils sont rejetés et même makapé autobengi blessure intérieure na kacha via mutu. Yango epusaka mutu akoma rebelle. Mutu a blessé intérieurement akoma ka rebelle. Akoma ka incrédule, atoteye malobanzam,
azwaka bien nzamba kumba ma esili. Et même ka hostilité na kati ya vie ya moto. Et même ka manque ya confiance. Et même ka culpabilité. Et même ka dépression. Moto ko se sentir inférieur. Auto bengi complexe d'infériorité, complexe de super. Moto ko mona ka grand. On fait ya lekinde bateau. Et yende kaka. Nzonde moso tali moto bien na kati na ye aza déjà blessé. Et même ka auto bengi auto-accusation. Méfiance, critique, insécurité. Et il y a kananzela il y a blessure inférieure, fausse compassion, faux amour, et il y a kananzela trouble de comportement. Aujourd'hui on a battu un comportement où il y a schizophrène, un comportement bizarre. À quoi qu'on fait on a battu il y a mon akala toujours c'est dit yenda leki, yeka yende kaka ye, nous avons moto sur le landé bien ainsi à Zoka na kati na ye moyen abika mo pepa bola mo yanzambete et même ka auto ben peut perdre ya foi. Motako perd de foi à cause de la soutien la foi et même à manque de sécurité et même à endurcissement moto a comme instable nous avons une instabilité oyo et outil na auto bengi blessure intérieure mon frère mon frère est-ce que zo mona makambo na kacha bomo na yo problème ni ne komela yo oyo et silicier et lengi problème il y a blessure intérieure et même à souci. Souci est à la base, il y a maladie autobengi psychosomatique. Psycho en grec, l'exi âme. Soma veut dire corps. Maladie ou est attaqué âme peut être affecté au corps. Ce qui âme y a moto, est attaqué corps y a moto et konyo comment. Voilà pourquoi batebele bazo ke dakabe église mais moi j'ai expérimenté bola mu yanzambe été. Quoi c'est blessure intérieure et même la frustration. Et frustration est développée par angoisse. 80% de maladies digestifs, il y a mouté, ils ont attaqué. Ce qui système digestif, ils ont attaqué. Au moment où manque d'appétit, au moment où nausée, au moment où vomissement, au moment où gastrite, au moment où diabète. Ce qui système respiratoire, ils ont attaqué par blessure intérieure, au moment où on remarque une bronchite chronique, on a un rhume. Ce qui a passé une nouvelle à ma belle, au moment où rhume, bimaï. Un moto déjà na quatre système respiratoire a choqué. Asthme, trouble respiratoire, essoufflement et il y a kanandila, il y a maladie autobengi, respire quoi c'est blessure intérieure ou attaquer système respiratoire. Ce qui a attaqué le système cardiovasculaire au moment de palpitation cardiaque, au moment de crise cardiaque, hypertension. Pourquoi? Parce que na quatre bon aux a blessé. Ce qui a attaqué le système nerveux au moment d'insomnie, vertige. Et ça, il y a un mot de tête, il y a un vertige, il y a un casse, il y a un céphalée, il y a un casse. Pourquoi? Parce que le système nerveux d'abord est attaqué par autobengi, blessure intérieure. Ce qui est un système urogénital, au a maladie des reins, inflammation, impuissance sexuelle à batebele, stérilité, trouble de régie, douleur dorsale. Et il y a kananzela, il y a blessure intérieure. Ce qui continue à un système locomoteur, au moto, à rhumatisme, à goutte, inflammation. Toutes ces mauvaises dispositions intérieures sont des portes ouvertes à l'ennemi. Voilà pourquoi aux besoin au Luka remède. Remède des animes. Remède à l'iboso. Être ouvert et savoir pardonner. Il y a qu'on se réconcilie na passé na yo. Le passé est passé. Ce qui est passé est passé. Luka pardon. Luka ko limbisa. Luka ko fwa motema na yo. Motema na yo za sanduku ya ko bomba kama kambu ya kalate. O eleka. Deuxièmement, être prêt à effacer le passé. Troisièmement, la réconciliation et demander la guérison à Jésus-Christ. Quatrièmement, Luka tata a nettoyé motema na yo. Luc chapitre 10 verset 19. Cinquièmement, recevoir le confort de Dieu en vous. Confort ya nzambe la kati des anines. Ya liboso, c'est la joie. Ya mibale, c'est la paix. Ya misad, c'est l'amour. Ya mine, c'est la patience. Wana de confort ya nzambe. Moi na nzambe solo ba yeba kaité parce que zo ke l'église. Mais faut ba mona ba fruit de l'esprit na kati na yo. Oh ezali la joie, fruit de l'esprit ezali la paix, fruit de l'esprit ezali l'amour et la patience. Sixièmement, avoir la patience dans toutes choses. Zala la patience aux hommes na nzambe. Septièmement, la repentance sincère. Faut se repentir na makambo nyonso o kanga na motema na yo o ememi e bloqué
pe esengo na yo. Huitièmement, remplis la maison avec le comportement de Jésus. C'est-à-dire, faut motema na yo, bombo na yo, olatisa yango, otondisa yango na comportement ya nzambe, o ezali obéissance ya parole de Dieu. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Ce qui nzamba zolo makam na sagesse, ozo ko linko apprendre te, yeba ke nzamba continuer souffrance. Et kozala makasi mais ekotungisa yo pourquoi parce que ozala kamakasi te ozana nguya ko supporter te. Voilà pourquoi na nina peso numéro oko komela biso oko benga biso toko sunga yo toko lakisa ndenge nini ya kosala po olatisama na comportement asika. Jean numéro 00243 85 88 18 053. Voilà, eza Mongongo, il y a Moussa Nzambe, prophète Miton, Makliye Kasanga, il y a Église, Mission, Camp du Saint-Esprit, Source de Vie, Nazamwana, il y a Papa, puis moi, Mamolangi, j'ai des choses, il y a Kopé Sayo, Nako Sungao, Tika et Tebolam, Nzambe, Pe Abaté Landao, Napondeli Ponayo, Adonai, Père, merci. Parce que au lobeli biso ezana makambo ebele eza kozangisa biso présence na yo eza kozangisa biso ba capacité na yo eza kozangisa biso ba don na yo parce que na kati ya motema na biso tozana bato ebele to bomba bango na motema moyen gloire na yo et apparaître na bombo na biso te mais lelo lobeli biso pesa biso motema ya sika pesa biso esprit ya sika yo lobi na mokanda na yo ke okolongola motema libanga motema elimisaka te motema ezanga bolingo okopesa biso motema bolingo pambola papa pambola mama pesa e motema esengo motema bolingo motema kosangisa pe motema koyokana. Merci parce que salami na kombo na Yesu o azali pourvoyeur pe rémunérateur ya batos baluka kaye ya nzambe tolobe. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie.